Lisoto kobete la lelo et salami bongo na mwede ditu na kasai et pa wapi mwana mobali azalaka PD me batie zemi et pa ya mwana mobali msuya zemi oyo ekoti ndenge nini libumbe evimbi mwana mobali oyo ate mwana mobali zemi komo na ye José sika boye azali ozare azali kutu na parquet ya mwede ditu tango ate mwana mobali o zemi to benga ye mwana mwasi to mwana mobali pesinga ye mutu koso ya kosakana te tellement zemi oyo zalaki mystérieux parce que eza impossible mobali ata mobali zemi bakei ko luka luka epai ya ba fétiche banganga nganga ebisi mwana mobali o batie zemi yo il faut o confesser soko confesser te okokufa aboyi na yo confesser andimi liwa et puis akufi bakei ko kunda ye qu'est-ce qu'il a fallu que a confesser tujo fukwesha chini tumukulu kana tukujumuye tumwela mala kwaji mkwela mala nukalima ngatangana Pinji anji ngambira akoro kai uno fubenzi mubahetanga kwa umusoko kwa akula kwa kumwana akula lekelele lujulu akwena kwa tubaitanga nenda kwa mufu irangena nunyota ya tatu ni tatu mubulogis mukwesha mala kuno et salami ndenge nini ya yo mutolinga via ki lesbienne ya kige kota awa poyo ka makambu ya pasi mokili oyo ezai na makambu bato ya bana ya mweneditu betwa boye to kobeta le solo na bino awo okoko ya na mokili saji nazwaka pona ye nanu saji ndenge azana ndenge akushaki na garso wana o bobenge pede akufi azuzel saji abetaki prière ya demo abenga na komba masewal demo ya dédoublement saji ki mobali ya mwana mobali wana balongola kiango bakotisaki esprit ya mwasi mais elongi ya mobali c'est pourquoi na tango bakushene azuze mizemi oya memaki eza zemi ya voix normale te eza zemi ya kindoki ata meme bato ebele babantu to bando memsango bazemi mais to bando msango physique te na kacha zemi oya memaki wana ata boma tabokita alingaki abota mwana boya mona na te alingaki pe abota te soit zemi wana elingaki limwa ou bien ye moko kaka alingaki akufa ndenge akufi bongo parce que akobota moto physique te et soki azalaki mwana mwasi nde bamemisaki zemi bongo alingaki abota mais akobota moto oyo aza monstre obokaka moto aboti monstre moto aboti boye ezalaka baevenema ya bazemi marke oyo omoni ya garso oyo totikala kaka na makambu ya bana kasai sikabo toke na ville ngumba Kinshasa ndeko wewa oyo aleli alobi 5 ans ese le kisiza ngoyo bango ba wewa bazo se retrouver te balobaka ke ba wewa bazali bandeko ya chef de l'état bazali famille présidentielle est-ce que ba wewa bazali famille présidentielle ya kei tina kosala parallélisme entre Fachi Beton Félix Antoine Tshisekedi na Mobutu nani nde azali Beton yoka wewa oyo aleli silokole. En réalité, on a pas de fraternité, on a original. Mais, tozo vivre Sony pour nanine. On a donc, ezaka béton ya quoi? Tala avenue Kabambar. Est-ce que y a des gens au béton? Avenue presque Savubu de Bongoloti, na presque Savubu. Na Victoire. Yenda sala béton. Moi il faut qu'on mette Mobutu béton. Donc, et l'autre côté, babilo Congo ya lukuto asalo na chango yo. Ezana ba fissure partout. Pour nangana za muto moto. Tozo kemba koleka. Na Tshisekedi na Kabila so lobi Swahili bana moko batikio mais soki na Tshisekedi awo lobi linchiluba bako bando finga mama na yo tina koko ya bota ko akota mama na yo. Il faut une création de parquet financier wana maloba ya Constant Mutamba opposant de l'époque to actuelle on ne sait pas avant pas Zaboro Makambu al critikaki ministère de la justice trop a critiqué ministre de la justice Sikabwe Félix Antoine Tshisekedi a nommé ministre de la justice. Est-ce que Maloba Oyo Constant Mutamba Abandaye Koloba a réalisé un go? On sait ce que on va voir. Suivez Maloba Naï Oloba Kariboso. Toko senga na justice ya mboka na biso ezala sérieuse. Toko senga na parquet na biso ezala opérationnel. Et non ba théâtre. Cette fois-ci, to sengi na gouverne na mokonzi ya mboka ati la biso ministre à justice moko vertébré. Oya ko simba ba magistrat boy. Parti bango na place na bango. Basala musala na bango. C'est pourquoi il faut des réformes judiciaires courageuses.
opposition républicaine et au Senga pour plaider pour la réforme judiciaire courageuse. Na boende to proposer à nos gens création et un parquet financier et ça mélangé na parquet oyo et ça la rawana pour na kokotande na ba conflit parcellaire. Tolongo na mboka engumba Kinshasa to kende bongo na Cameroun et pas wapi vidéo moke komi viral sur la toile na réseaux sociaux et pas wapi bazoloba Samuel Eto'o ancien international camerounais oyo to yebi a beta ba Barcelone le seul joueur oyo a beta na Barcelone na Real de Madrid yé a brillé pour sa karaté a pi osé koloba na un blanc si tu franchis la ligne tu es viré et comme viral tala est-ce que bazui tiraillement yena ministre nabango ya finance et pardon ministre nabango ya sport est-ce que ministre sport a un droit ya ko dicter président ya fédération ya football makambo ya ko sala Samuel Eto'o n'a pas voulu être dicté par un ministre il est dans ses droits alobi soki azali na fédération c'est celui qui est le patron là-bas ministre a équipé ma kamba ministre msusu na éviter pesinga mutu ko soit azana raison to azana tort yango pe to koloba na émission ya lelo. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Mbote bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokole Masolo bozali ebele ozali na Mweneditu ozali na Kabeyaka Mwanga ozali na Matadi ozali na Kipushi ozali na Kuala Lumpur na Sydney na Équateur partout na New York tala émission na yo et bandi merci na confiance pe fidélité soki webibiso merci mikasi soki baliboso omona biso na etandowike ya yo yebake babenga kabiso fiston pelende tata ya Sedek na sengi na yo au s'abonner soko s'abonner déjà merci likamute yo au tia j'aime la émission et puis au partager tant au partager peut-être de comment quoi là qui na situation autant yo ko partager et ko sungaye par à travers ba partage na yo voilà ekendaka ndingo wana yambo to sola solo o eleki na Mweneditu et pas wapi ndeko mobali ajuze miaya et rappelez nga ba série autre na otanga ba ba kwaku ba livre ya magazine ba kwaku ba bisu za nini o mikombele demo ba job bloko wana ezaka ba fiction mais oyo bozali fiction tele ya solo ya mwana mobali azuzemi azalaki PD ya tote ya kabana makambu oyo yo nga lesbienne o nini betala sika bolinga lesbienne olinga kozala mwasi kasi basi ozemi yango wana bota totala ye batezemi pas un certain José na Kabeyaka Mwanga José temana mbali zemi José wana musadi ye alana ba fille na ba garçon balobi aza mutu ya mankambu opesi mankambu ozui makambu okoyoka liso ya José awa toko découvrir comment est-ce que mwana mobala kosa na zemi ndenge nini est-ce que soki abotaka alinga ko bota mwana to alinga ko bota mwana popi alinga ko bota ndenge nini ngai zo pesa mutu ko soit to kolanda bato oyo ba makambu wana pour ba expliquer biso e ko sala ndenge nini kasi ya mboto ko na histoire oyo ya José na sengi bokota tika do développer moi 2-3 points oyo modi bongo na sommaire. Gouvernement ebimi ape kozela to tele bongo na ministère ya justice pa wapi to yebi ke mwana mboka constant Mutamba azali bongo ya bi azali opposant républicain ce que le kamala mozali akoloba ya mabe ezali a critica ki bongo ministère ya justice na makambo ya kosala aloba ki makambo ebele non il faut to créer parquet financier o epe bakolanda ko traquer ba magistrat o ya miyibi batu o balad ba yiba mbongo
Aïbi Mbongo Akoroba magistrat et le Gakarabo, il faut créer, il faut une nouvelle structure pour le ministère, il y a justice. Alors, Ndenge Balobaka, Loba Loba, Sala Sala, rien au Sala Sala. Chance et sourire, n'a évité, les alliés chance, les alliés défi. Sikabo, il a été nommé ministre de la justice, Constant Mutamba. Est-ce que Makambo Oye Alobaka? Ndenge alobaka to ebi Constant Mutamba série à Joseph Kabila Kabange ye aloba atiaba to ya ide pes pandi likolo ya kosakarate sika abatie ne bonga wana. Est-ce que akosala ndenge alobaki to comment si je savais OOE. Alors pour na ko rafraîchir yo mémoire, ko rappeler Marmeleka awa na radio Lokole nous nous fouinons dans le passé. To sélectionnons oyo moi quelques images il y a ministre de la justice Constant Mutamba, Oya Lobaka. Est-ce que Oya Lobaka, il y a un mois comme ça là, Landaï? Fachi n'a jamais construit de PES. Moi, je ne suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti. Encore moins de biens. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Toko senga na justice ya mboka na biso ezala sérieuse. Toko senga na parquet na biso ezala opérationnel. Et non ba théâtre. Cette fois-ci, to sengi na gouverne na mokonzi ya mboka ati la biso ministre à justice moko vertébré. Oya ko simba ba magistrat boy. Parti bango na place na bango. Basala musala na bango. C'est pourquoi il faut des réformes judiciaires courageuses. Opposition républicaine et ko senga ko plaider pour na ba réforme judiciaire courageuse. Na boende to proposer à nos gens. Création et un parquet financier. Ezala te mélangé na parquet oyo ezala rawana po na kokotande na ba conflit parcellaire. Soki bayoki que non problème mo ya conflit parcellaire ya na Gombe. Wana mona ba munyoso ba komi misubo le roi ba ibu. Mais loko ya sérieux oyo tango ba ko détourner mbongo ya mboka mbongo oyo esengela kiko et demboka mbongo oyo il fallait aider population. Bazozo bambongo wana baoki misango na ba paradis fiscaux. Kaka na République démocratique du Congo cette fois-ci na Kinshasa wewa oyo aleli aleki na télévision lobi me botika ko pakola biso buzoba botika ko plaquer biso makam oto yebite bino bozali koloba ke ba wewa bazali famille présidentielle na ndenge nini. Oui c'est vrai to witi na secteur moko to witi na province moko na mutu o azoko diriger mboka kasi to ali famille présidentielle bazoko dondo bazoko lia biso tozoko lia te ngana za nga simple wewa Bosoko benga président Félix Béton. Est-ce que naïe qui béton naïe na Mobutu nani azali vrai béton ndeko oyo asali parallélisme la lingi oyo kamakam o wewa oyo lobby azali na raison toi azali na tort suivez ndeko wewa oyo. En réalité ngana zolo ba part fraternité ngana za muluba ya original mais tozo vivre soni pona nini wana donc ezaka ka béton ya quoi Tala avenue Kabambar. Est-ce qu'il y a des gens au béton? Avenue presque Savubu de Bongoloti, na presque Savubu. Na Victoire. Il y a des salles béton. Mais il faut qu'on ait un Mobutu béton. Donc, et l'autre côté, Babylon Congo, le couteau à Salo et na Tchango. Et ça n'a pas fait sur partout. Pour n'angana za moto. Tozo Kemba Koleka. Na Tshisekedi na Kabila, so lobby Swahili. Bana moko batikio. Mais ceux qui na Tshisekedi awo, o lobby Linchiluba. Bakobando finga mama na yo tina koko ya bota ko akota mama na yo. C'est très grave. C'est très. Donc nous gémissons, nous groupissons. Tozo Kemba ya kosa. On a le besoin. Monsieur Bazolo, on a une famille présidentielle. Est-ce qu'il y a une famille présidentielle? Eza, naza bien sûr, mutu ya munoko naye. Mais naza famille na eta. Ba famille naye bazolia. Bazon voama, mais biso zéro. Et bien là, ta moto so moni atengami na moto. C'est-à-dire que ça teke. Koto yo les affaires esthétiques té azana ba poto na simawa donc moyen té nini ko vendre mingi na moto eza soni na ba Brazzaville na ba pays mon frère ba jeune wana ba responsable parce que nous vivons tozana ba convivenci mais ba ya niveau moko raisonnement c'est pour nini tozana ba pays mosusu ba pays voisins ole na tanga ba kompo ba tan ezati ba pays wana moto ezalaka te neti na Rwanda neti na tolo bata Brazzaville awo Brazzaville tozana ba yakata moto ya personnel mais ba jeune na bango ba vivaka ndenge nini parce que bazana ba responsable autant niveau osuke la wana ba encadrer yo babi oyibi okoti prison awa
yi bandengo lingi ba ça le côté nini béton bon sentiment ba kuluna cravate oyo ba ko sayote neti boy nakolo pape na lebi anglais na lebi français na lebi swahili oyoki mais kikongo na lebi te yo kana minoko nyoso wana ata olobi na Congo comment trouver le travail il faut qu'un des chefs couche avec une de tes tantes hein moko ya bakonzi a coucher na mama leki na yo makulutu na yo pendant rapport sexuel ndeko loba tu ne veux pas prendre mon petit frère au travail alors agami quel est son nom pendant rapport sexuel au moins na jeune moko un insensé à côté na bureau au chef mais mutu zéro nin azwa musala au travers les lits au travers les gémissements et travers bagrincement des dents ya mama kulutu na yeto mama leki biso bisuko na ba famille na biso bandumba bazate oyo bakobima na bakonzi ça dit c'est comme ça tout ça ka ba chômeur on est le route bazana comportement tozo vivre un moment tozo vivre dictature lente oyoki tozo na dictature ya makasi mais ndenga cessé omoni na oyo na ibit komona ngo isuta omoni na ba planche et le nyama moko arrangeaka so arranger makasi aussi mi planche boy ekei nde dictature tozo nango donc ozana droit au nom de démocratie ya wapi tozo na dictature ya makasi koleka ka eloko ya muke voisin linga chaka mwa béton ye kaka et pourtant tozo na pouvoir des ascendés ministre aza représentant direct à président tokende boy ataka moji kablo muto alinga sala oh non fachi beto papa soki batindi yo au nom du président dit mes chers amis je suis venu pour ériger ces ponts au nom du président ba comprendre que yende atindi mais kamwa eloko tina ya nyen kamwa bongolo kamwa pont ya bongolo ah qu'est-ce que tu vas biloko niveau à 7 nyoso kaka ye leki bonga yeleki foko benga ministre nani métier noir a expliqué bino ki bonga inga yezo signifie ni partout tozaka ba uti ko zoma kango ya ministre tolongwa na République démocratique du Congo to kende sika boy na Cameroun et pas wa planoba ki yango ne bandeli vidéo moko sur la toile les affiral déjà oyo pa wapi Samuel Eto'o azoko ndongwana azoko ko discuter na ministre na bango ya sport oui que Samuel Eto'o azali moko ya ba international ex to international ya kala ya Cameroun muto asala fierté non seulement en Afrique mais à Cameroun a beta na ba club et ça la rare au moins un joueur a beta na Barcelone et pas que Robert na Real de Madrid bah ça la raté so qui na Real déjà Barcelone qui était mais hier a beta na Barcelone a beta pe na Real de Madrid on ne peut pas vous prendre Samuel Eto'o. Après carrière naïe, il a été nommé président il y a fédération de football il y a Cameroun. Il a le coup la FECOFA la République démocratique du Congo. Alors, ndenge tomo na kayango na République démocratique du Congo, ministre des sports na Congo a confondaka. Quand on te met ministre des sports, le sport c'est pas seulement le football. L'équipe il y a rugby et que ne bozo landate ba judoka ba ke nozo ki pété ba basketteur rien binoka ka football il y a un peu confusion na Congo Kabulo bon na Kabulo je cite directeur que je respectais il nous a déçus personnellement moi ba tchaki wala ko beta ministre ndenga lobaka trop yango wala na télé image ya Constant Mutamba bota la soki osala mieux na oya banda koloba Kabulo bon na Kabulo parlait trop. Abandaki Koloba, je ne suis pas décidé. Si j'étais là, si c'est moi qui décidais, et Kaboula a été ministre des sports. Qu'est-ce qu'il a fait? Tant à Kotaki, et le Koya Libosono, ou à la challenge Fachi. Directeur. Oloba qui trône à Esika Yango, bati au Pembenie, Ganga Lisusu Papa. Toko kanie yango ba yembele bino manzembo ngam na yembi yango te ne bazo yemba ministère mbala moko aussitôt nommé bombarder ministre ya sport nzoka tala ki récompense ya kamoko asala ki je pas rentrer dans les détails wana mbala moko soki baté butu ministre sport et le ka liboso awela kanini Stade des Martyrs, administration. À cause de pile petit naïe, à cause de mon terme confié, à tiers administrateur à Stade des Martyrs pour bazoa kabambongo. Honte à vous. Honte à vous, ce pays appartient à tout le monde, on doit dénoncer. Ma bé, il faut tout le baka. Po oyo, ils ont coupé sa moutou ko soit. Or, ministre sport, c'est pas seulement le football. Sport et ça, rugby, baseball, marathon, athlétisme, nous surtout, bokipa kayango tebino kaka balé pour le voyage. Président qui na France na place à poto, ministre sport kablo yo na dégagé. OK ko sala nini kuna. Sika heureusement le président a compris baté dans les cas, il est temps qu'on a les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Tala la Cameroun, n'a évité
est-ce que Samuel Eto'o était dans ses droits? Quand on te nomme patron de la fédération, Moko Songolo, oui, ministère du sport, ils ont chapeauté dans ce domaine. C'est lui qui chapeaute Makambia Sport, Fédération camerounaise de football, Ezali Bongo, Samuel Eto'o. Azawana, Azokoloba, ministre a une injonction et pas il y a Samuel Eto'o a dit non, ici la fédération de football, c'est moi qui suis le patron. Lui, il reste au ministère. Ministère. Voilà au moins ce qu'il faut, comment il faut travailler. Monsieur, comment pas la ministre des sports a commencé le classement à match. Et voilà, Yangwana n'a pas pouvoir au Samuel Eto'o. Je ne sais pas s'il a un peu débordé. Il est allé au-delà, il a regardé la ministre. Je ne sais pas, il y a un peu de confusion. Tu as un commentaire. Salima Lamou, toi Salima B. Parce qu'il n'y a pas anglophone au Vivaka. Ata oza bukondi soko pesi mutu musala tika mutu osala musala yewala za chef est-ce osala musala wana ba francophone ba ça y a un peu de confusion. Tu te crois quand tu es chef supérieur oza il faut dicter ba kamera surtout non au pesi mutu musala piège ça sala Samuel Eto'o à Boyi il est allé encore plus loin. Il y a encore comme viral dans les réseaux sociaux. A ici entraîné nouveau sélectionneur à Cameroun. Si tu franchis la porte, la limite là, tu es viré. Et cet entraîneur belge a franchi, je ne sais pas, il croyait au ministre ou quoi, et quand il a franchi, il a été viré par le président de la fédération. Alors, tout ça, le résumé de ce qui s'est passé, Makambouana, Landa, on a besoin que Samuel Eto'o a raison ou il a tort de ce qui s'est passé là. Et c'est l'exemple à suivre pour la République démocratique du Congo. Le ministre des Sports, Oakoya, Obatiewana, Salaka Angele. Boudimbu, Sala Angele. Suivez. Je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre règle. Je ne le fais pas. Vous m'avez longtemps de faire pour ne le faites pas de bruit ici. Vous m'avez beaucoup de respect, mais. On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande. Ça va? Ça va bien? Vous allez venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Okay. Très bien, merci. On s'en va. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le secrétaire, au moins le président a fait l'action qu'il a convoqué. C'est moi la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Ndolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici, où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif.
Voilà. Sika tokobete la bongo lisolo oyo estalami bongo na Mweneditu tali na Kasai n'est-ce pas mais yaya makambu oyo ezolekana mokili ezopesa ngai mutu koswa toyebi ke mboka na biso République démocratique du Congo bapekisa makambu ya kipede babenga yango nini ba lesbienne o lesbienne o nini makambu oyo kutu ebanda kala mais alaka ya kobombana o to koma viral lelo e koma nango lokola normal yango to bana ko benga ba Karine te o Karine nanga o Karine ngani kuna o kompona ya moko ya mwasi azolanda petite fille moko mwana moko ya mukeote yo Karine nanga ye Karine c'est quoi Karine ça basi mot démoniaque to mona yango salama Karine yango pe aosombele pe bilamba aosala makamno sunjoke salaka ki lesbienne caché masque la ndenge moko boy sikabwe e comme viral ya moko ya mobali okomona ya mobali pena boye jeune homme mais azalaka na PD azalaka na mwasi to moni yango zo pesa pasi ezalaka ya kobomba na kala sikabwe ezali susi ya kobomba na te ya tina ba province na ko ndima ke na kabe ya kamwanga na Mweneditu pardon na Mweneditu kuna ba PD ba ko kozala mwana mobali oyo foto bali ko mona wana o bakangie même ba simbie bato mo bakena pa mbila wana ye ko mona José balobi abona ka mwaka tuku bianza boyebi na Mbujimai na Kananga na espace Grand Kasai okomona muso akoza na peu jeune mais tellement kota makambu ya diamant kota ma minerai mwaka tuku bianza lokola batu bakanisa ka lokola mbongo ya nzambe zalaka te esengaka ozwa mwa pona protection konso soki pa simba ki on ne sait pas soki babichebe chebe na ye esengaki ye ba pese condition abimaka na mibali on ne sait pas José ndeko José abimaka na ba fille ya quartier do mwa mutu ya mbongo bakota ba Mweneditu kuna mais abimaka pe na bana mibali oya zwaka il faut zala PD tant que vous avez mais mutu aza PD mutu boye aza gay lesbienne benga lesbienne mbal nani so ginani bon PD ka bo comprendre nani ndazo ka bango il y a des gens oyo makambu na bango esengaka bazwa ka batu ya ndengwa lokola ndeko José linga donc soki awika o PD moka bina ka tsabuka ya fa joye ka mwasi na ye mutu boye musuku to za PD te ma proposer ba mbongo il faut ondima na ka jeune garçon oyo obwali komona wana jeune garçon oyo ya salaka na PD soki pa za mobali na yeso pende nini alors José a mbongo na yanje bebi ka so zolanda mwasi okota mbongo anje ozo flatter pour mona mwasi na mbongo landa alors na ebite mbongo ngo ya ndenge nini atwana kata Mweneditu tala ndenge basali ta esika basali mwana mobali oyo José akosi na mbongo akomi mwasi na mobali na José bakomi nini mibali na José to mwasi na mobali na José omone siki pesa nga mutu ko swa na koloba nini do mwana mobali oyo akomi mwasi ya José bakenda kadeza la kadebo ya biti soka promete ke libala soki nini on ne sait pas na bango baboni ko mona ka mwana komi ko la yo mona mbozo la be fene ya bone nini ya bakena hôpital basa test mwana mobala na zemi médecin craqué abima mninga na mona awa ba symptôme oyo eza ba symptôme oyo ezala ka ya mwasi ya zemi Yesu kwa komina mobali ya zemi obwaka soyi nini boye bwaka soyi okosaza textuellement kaka ndenge mwasi ya zemi azalaka ozobenga nani mobali ya zemi asana zemi yo za mwana mobali ozwi zemi ndenge nini esko zalaka na mobali ya andimike na zalaka na mobali komona José talma wepitsanga mutuko ya tokotela o video moko yoka ndeko kaka chiluba okoyoka yango lelo awa na chiluba tokotela yo Holanda po awa tobeta kaba histoire vraie fiction T. Ba parents na ye, bandeko na ye bato babino o c'est impossible. Yo lobi yo na José za kabobali yo za ka mwasi bobi marade o tokenda ka pena hotel do kaka normal. Bo to bokenda na hotel ba mona no ne boko ta ndenge nini. Yo la ta ba puta jipo se makyo te ndengo bosiko. Comment est-ce que ba hotel ba mona mi bale mbale ba so kota otiki ko makota ndenge ni bo. Peut-être ba hotel so kota na hotel ezaka ka teke boki ko sala soki nini. Bo kota na hotel pe bo se débarbier bo sala moi réunion bo ka ba tout bien bo te coopération ça dépend et tel hôtel te. Bosala ganyo surtout wana bosala kandanga nini a expliquer makambo nyo surtout bokoka yango awa na vina ya okoyoka audio te lelo bokoka nde yokoyoka siko nde
okota la vidéo okota la vidéo okoka vidéo okolanda vidéo mokolanda bamelaki po epesinga mutu koso boye bato bazana mboka ndenge zalaka babito kotika bote il faut tokende kotalisa qu'est-ce qui ne va pas bakeye pa nganga kotalisa kuna batalisa batali botala oui nganga tala bi oui azana zemi mais zemi oyo eza spirituel moi la bino oyo il faut confesser kaka to abi zemi spirituel ndengwana mudati zemi José balanda mbangu kuna baba ya quartier José ba simba José no mona bakangi José batiki je na miti oyo azana la parquet ya mweneditu siko yeko toyo mwana mobali o bacheze to bengana mwana mobali to mwana mwasi kombo pa pesi bisote ba pesi ka komba José o atie mutuzemi nganga ebisie yo il faut o confesser loba a confesser nini azo confesser nganga ese sokiti lobe o confesser te nazo mona awa bazoya kozwa yo yona zemi no ya zemi wa sikoyo eske alingaki abota to alingaki abota te confesser aliko confesser te il fallait que confesser nini on ne sait pas tangu lobe koki ndeko mobali oyo akufi ya ba image na akufi ezali soko beto tango na YouTube ezali te soko sengi na privé to kotinde la image nenga akufi mona bilamba wana ti wana o atolo ba to tele bino video wana kaka nenga la tia na lingi ava to continuer tanana nundengi yemo kwa solo ba parce tanga akufi ba yankene ba gena ko simba siko José na lingi afin de continuer yo tanana nupena ndenge ba otuna ye azoko loba na ye tala ndenga zo manifester lokola ndenge mwasa zema sana na ko lemba et puis azali ko loba otuna ye onga zala ki mwasi ya José mugeza makambo mokili o eza makambo tala na video ndenge yemo ka expliquer bon tozonga suivez to harufami weba bwakukonto mema nje mutangilani mulumo yenu kubona nwangatangana kumata mwabe uji muimita mu esprit uji move uji muimita mu esprit pinje muji muimita mu esprit we mutoke shanu bulelele bwalu chintu echi kachitu chanji kwenze bishi kachitu chanji kwenze katobwa mukongo mwetu emwe munungu ebibintu bitu byabato byabatoka uji move neno bena ka saino kitisamba cha isalera cha mikete na chamudwa uji move ko bena ba ko autoriser mariage entre homme et homme mukongo to benga chintu de constitution ça ne se fait pas wewa utunkuna kuchifuka muntu muluma neba ukwangata binyanya wako imitishi ujulelanye ujutayika mukwangata njira yini ibiji pinje ufukwesha chini tumvudu kana tukujumuheri tumngela mahala kwashi mkwela mala nukali mangatangana pinje anji ngambira akoro kai unufubenzi mubahetangana wa umusoko akula kwa kumwana akula lekelele luji akwena kwa subaitanga enda kwa mufu inangena nunyota ya tatu ni tatu mubulogisi mukwesha mala kuno pinja duke ngayo duke wamwe utatu tumamu mvuko hakulela utatani ngifu mai utatu pinja we utatu nyawo inichi udumva ni met male nande etranja kenza mujimukana ibanje kuke bantunda ningenene katutwambila kusiriya kula buyeya wewe manyana kwesi mumanye ni to yanyi tanto mwamwanyi sintanta tete kati ya kushala mukati ya kushaka kana voilà je crois bomoni wana tangu ya boye ko confesser moni bilamba bomoni na ywana akufa kana bilamba wana na miti oyo ndeko mobali bakiko kunda ye bakiko kunda ya krisesa image wana bakiko kunda ye donc bakiko kunda ye akufi boye akufi na ba secret kaka o mama baka donc ce qui muta kotisi molimo ya mwasi ekokota pe nyoso tu tala barbaranini il y a de femmes oyo ako bombe la secret a bombi secret a kenangoti na lilita lokola tata oyo to benga ye mama oyo tata oyo to benga ye jeune garçon oyo to jeune fille oyo ben ce qui a confessé a boy ko confessé a préféré ye a kende nango na lilita akufi ko akufi akiko sala bilanga to ake wapi tala makambo ele kaka na mukili oyo na miti oyo José mutatie zemi bakangiye azana parquet ya mweneditu
donc jeune garçon tu as moins de doute au monde ngai to wapi yo bimaki na José salaka angele bo confessera déjà po babi mulongo ezali mulai sikoyo ngala zali komituna confession ni falaki mwana mobali oyo asala epesi ngai mutu ko swa na saka bino awa na radio lokole biso ke na koluka ba expert bato ba lekana ma vie wana ba expliquer biso pona na to lingaka boyeba la source to prévenir bino to peiner bino pour ezali émission effet à conscience esika ne kwa kweki yo okoyate ngai na sola ki na frère Bernard atendez biso audio a expliquer Zemi wana ezalaki nino juste est-ce que alingaki abota et loko ne ezalaki na kati ya libumu ya mwana mobali o wana est-ce que José ataki ba makamuna efandaka kuna lokola réserve to ndenge nini ngai pesi ngai mutu ko swa elingai ko sala mandenge nini et puis comment est-ce que nganga osa mutu a confessé et pesi ngai mutu ko swa to na audio oyo frère Bernard a salé biso et puis to ko benga sou frère Bernard a expliqué biso c'est quoi juste suivez audio ngana biso to ndango. Oui, bonjour Mondachi, bonjour, messieurs les journalistes, Fisto Pelende, merci na batu nyonso o balandaka radio télévision lokole et puis batu nyonso oyo balandaka ba témoignage ya pasteur Bernard Amuzaki et nalangi ndenge outi ko pesa sujet wana promesa nini ndeko oyo akufite ye aza mutu ya satana donc na kati ya monde ya ténèbres babanda kopesala biso nini eza na demo kuna to bando benga ye na komwa Marie Magdala aza demo oyo abatelaka bana mpona bato bakindaki pa banganga pesi ekisi azwi zemi maintenant on a passé un peu témoignage yango te mais na pesaka moi flash muke donc demo wana nde azalaka na kati ya magie ya Rose Croix na kati ya magie wana ya Rose Croix okoko ya na mokili sadi nazwaka pona ye nanu sadi ndenge azana ndenge akushaki na garçon wana o bobenge pede akufi azwize sadi abetaki prière ya demo abenga na komwa masewa demo ya dédoublement sadi ki mobali ya mwana mobali wana balongolaki yango bakotisaki esprit ya mwasi mais elongi ya mobali c'est pourquoi na tango bakushe ne azwize mizemi oya memaki eza zemi ya voix normale te eza zemi ya kindoki ata meme bato ebele bato to bando memsango bazemi mais to bando memsango physique te na kati ya zemi oya memaki wana ata bomata bokita alingaki abota mwana boya monana te alingaki pe abota te soit zemi wana elingaki limwa ou bien ye moko kaka alingaki akufa ndenge akufi bongo parce que akobota moto physique te et soki azalaki mwana mwasi nde bamemisaki zemi bongo alingaki abota mais akobota moto aza monstre obokaka moto aboti monstre moto aboti boye ezalaka ba événement ya bazemi marque oyo omoni ya garçon oyo to bando sala ngo batu pe ndenge wana c'est-à-dire na place oyo nganga lobelaki a confesser na tango ya mona déjà ki aza na zemi wana nganga lobaki a confesser ko confesser nganga ezate ki alobia confesser pa nganga na saske soki nganga assembelela ya bika non nganga explique ki na lolenge ya voix normal pour bato ba comprendre eza boye ke lokola moninga becho sadi coup d'état yo pe confesser ko confesser za ki kontape na bozindo pour o dégager loko wana yo poko ma mettre soit kozongisa retour et pas na ezaki organisation ya bango na nganga et soki pe ya ndimaki akota pe kis ayeba pe profondeur eloko basali alingaki akufa te balingaki balimwisa zemi wana ezongi na monde ya ténèbres parce que ye mutu ana komi pe aja ya diable lokola ya boyaki ndi akufi lokola akufi wana sadi ba sacrifier ye ou soit mutu wana akabelaki garçon wana mbongo ndinga akabelaki mbongo oyo aliaki yango ezalaki mbongo ya mabe c'est pourquoi bamemisi ezemi eza pe zemi ya voix normale te eza zemi moko oyo bakokoyiba obe mwana mutu na nzela nde bato bazala bazemi na bango bakoyiba mwana no na nzela nde baye kokotisa mwana na kati ya libumu na ye ke akola
akola quelques minutes pe bainga balimusa nini zemi ana sali mbongo aliaki yango eza ya mabelo kola mutu ana kufi aza sacrifié na monde ya ténèbres na part ya mutu oyo azali kolinga ye ngone tingane nazalaki ngana za osani ngana bana kosomba bazemi pe koyiba bato bana na famille na nga mobimba biloko na bato bamona yango ebele na famille na mombeza iboy soki ndeko na ngai to mwana tata mwasi to moto nyonso bien camarade ou bien nani alingi abala tango yo azolinga abala ngai na kosala effort il faut na contribuer mbongo na nga soki na pesi ata 1000 francs na pesi ata 5000 na pesi ata $10 $20 ekoti na mbongo bango bakobala mwana mwasi wana e mbongo na nga ndenge ekoti soki famille ya mwana mwasi wana balei kaka mbongo wana mwana mwasi wana ye na libala nazali kosala ba procédure akokozwa zemi na limusi zemi wana akokozwa zemi asali avortement akobota mwana kufi zoka bano ba kufa wana nazo récupérer bango bakena na compte nanga pona nini mbongo nanga elia makipuna c'est ça le problème ezaka nango bongo na badai kosanga sona ko mona jeune fille azana zemi tango azana zemi nako yebise na obi zemi oboy na osombela mwana na obi elamba soki kana zwi mbongo na pesi mwana mwasi na zwi yango na koyiba étoile ya mwana wana soit na koboma mwana wana c'est ça le problème wa bana wana ndina bande ko kende kotika bango epa ya demo babenga ke na kombo ya Marie Magdala oyo na monde te bazwa lokola Maria mama na Yesu za mama na Maria mama na Yesu te c'est ça le problème na question oyo o tunakinga donc ndeko wana aza mutu ya monde ya mulili zemi wana eza zemi diabolique procédure ezaka ona ebiso wana peut-être bayibaki yango quelque part bayibaki zemi wana epa ya mutu baye kotia yango na kati na ye le style wana soit amemisaki zemi na système ya dédoublement c'est ça le problème oyo ezalaki yango wana nzambe apambola tout le monde eza pasteur Bernard Muzati oyo akozala na besoin ya bakesio soki olingi obenga nga numero na nge ezalaka na bemission tosala yango na ndeko Fisto. Voilà. Yaya moi maloba muke oyo frère Bernard atendeli biso nga epesi ngai mutu koswa na simbi moi 2-3 makambo na soki yo simbi nini yaya alobi kuna zemi wana eza soki bayibaka ngo na nzela babloke konso nga na linga na benga ye na nuye moko po epesi ngai mutu koswa wataki audio me tobenga ye nga na benga ye aexplike ngai makambo susu au moins 2-3 oyo tomonaka na mokili awa boye est-ce que ye aza na ligne ye azalaka expert na obima na baline fa tokobenga ye sika boye aexplike boyoki ata ndeko wana akonfesaki alinga ye kobota kaka te confession oya bango tala nganga so confesser nganga ko so confesser ndenge nini do alinga ki pa kota na monde wana ndeko José aza ozare na parquet ya Mweneditu kasi na profiter na occasion oyo totuna moi 2-3 makambu epai ya frère Bernard Amuzati. Mbote na yo frère Bernard. Bonjour. Mbote. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oza en direct na radio de Kone Télévision, tolandi audio na yo na bandeko awa kasi to comprendre peut-être pesi biso mo mutu ko swa, toza na moi 2-3 mutu na ko tuna yo. Yem sa biso boye, sikoyo. Olobi ndeko ozaki na zemi wana peut-être bayibaki mwana ya mutu mususu libanda baye ko be musaka libumu na ye. Esala makandenge nini mwasi asala zemi libanda boyiba zemi ya mwasi bataoleka boko tsango pa mutu mususu est-ce que eza dangereux soki mwasi asala zemi abanda kotambola tambola pamba pamba. Allô? Voilà, c'est ça les problèmes avec Ndeko Bernard. Hier, aux oeufs, dira qu'il boit, ça aura problème. N'importe qui s'engage, tu vois que ça aura raté. Hein? Hier, ça aura problème sur aux yeux direct. N'engo, y'en a tout n'engo ça la sur audio. Allô? Allô? Ndeko Bernard, ça aura toujours problème. N'importe qui s'engage,
ils ont un problème il y a réseau il y a toujours un problème les réseaux chaque fois mais bande comme ça Congo ba sur la kitoko ndeko Bernard ça a problème réseau makasi il y a téléphone na ode connexion à biso à mobulu makasi ils ont un téléphone na yo ndé dans téléphone na yo parce que chaque fois la connexion mais ba biso parce qu'on la très bien oki question na biso Allô, zona na biso de oui loba la start nous question qui question tu nous de Allô? Allô? Oh là là, on ne peut pas continuer comme ça, voilà. La télévision, c'est le temps. Voilà, hier, c'est la problème, ma connexion, ma casse, si tu as un problème. Mais bon, mon Mikolo a un témoignage, c'est sur les cartes parce que la télévision, c'est payant. On a besoin qu'on ait un témoignage. Il y a frère Bernard Amouzati. Il y a au joli espace, la radio locale, au sol d'un service commercial, la radio locale, au joli espace, à coller capable de témoignage, ma casse, il y a qui solo autre bêtis. Oyo puis ndeko frère José a tiezé mais pas ndeko ana mais oki audio oyo ndeko Bernard a expliqué biso mais tu n'as pas joindre hier live boyer besoin de connexion chaque fois tu as la connexion habité mais tout soir là tu as très bien bah tout partout ben très bien c'est la connexion peut-être on sait voir peut-être ndeko ça problème téléphone sur vous sunga puis vous sunga il y a pas de souci voilà c'est là qu'il solo ya José makamu scandale José oya salami na mwenedi toute histoire vraie José bon une photo na yango les autres cas bon monde de connaître expliquer de qui moi si ya José était bino yaya maman papa tandisa bana vie oya mikolo vitesse Android est commis sur tous les plans. Ce que moni mwana na yo aza mwana ya mobali azokola ya lingi mingi ko sakana na baba ya mike ya basi salaka mwa angele mwana msusu bazaka basinda ba pede mingi mwana ya mobali me beauté lokola ya mwana mwasi salaka attention bala msuku to mbalo mwana aza mwana mobali me omona ba se ezo bimisa ba mai ba miliki salaka attention mwana mobali oyo ezama bala mbali par mabala basité toté yakabana surtout bat au basa à l'étranger te eza la mondialisation te eza ndenge na yafite eza ndenge na chez nous les africains cette chose est les kakate makambwana et les kakate pa na biso afrique surtout biso bantu tsuki mwana abani nungu talisa yeke non il est un homme il doit rester un homme à sa femme il faut rester femme. Est-ce que comprendre? Voilà, ce qui est solo oyo etukio au sepel nangote libisa biso donc mabe kasi ce qui au monde qui est intéressé tata yo ko partager et ko sumande ko moko songolo et sikamoko pakala. Ndeko connexion na zali bien te voilà ndeko Amouzati. Allô? Oui ndeko. Ndeko connexion na malamu te. Ndeko alors tu arrêter pas de souci. Donc ça prochainement. Voilà. On s'arrête ici. Merci Nandenge Olandibiso. Partagez mission Oyo Tokutani prochainement. Na numéro sur Radio Locale Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo